Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanza miena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mononza mingeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanza ngekezi lazenoko Etisani langa Koso utangudira Mamunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanza ngekezi lazenoko Etisani langa Koso utangudira Mamunga nemuketika
Ngekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Ngekwa dibundu Mukia mawetita Bonzambi kakena koko Weti sola nzila Iu nasadila Tilanza vivo ya satana Weti sola nzila Iu nasadila Tilanza vivo ya satana Mabanza mamekei mabanza menoko Hallelujah Tilanza mekezi
Sika mikumita tuturuka kama ndani. Bali na misato roho na misato na Isaïe qui nous publie na Isaïe de Luc chapitre 23 du 33e au 43e verset. Yesu akomi obomba e bakoyamba kaikokolo wana babaki kuzelongo na bayimbi babale bango epai na epai Yesu okati ya bango. Yesu alobi tata limbisa bango bayebi eloko nini bazali kosala te. Moko bayimbi babakami okokoza fingi Yesu alobi kasi yo ozali Kristu bongo obikisa biso mpe lokola. Moninga wa ye apaleli ye alobi yo okobanga Nzambe te ezali ozotumbusa lokola ye etumbu ya biso ezali na ntina tokofuta mabe tosali kasi ye asali mabe moko te. Mpe alobi na Yesu mokonzi kanisa ngai ntango okozwa bokonzi bwa yo. Yesu alobi na ye nakoloba na yo ya solo panda lelo okozala na nga esika yoko o paradiso. Kasi abali bazali na bomo pe akopesa biso bomo ikona
yango esilaki ete papa Joseph ntango azalaki na mokili mose ayamba bralika te nsima bomoi ezali na bomoi mosusu boboto. Il espérait en la vie éternelle, il croyait en la résurrection du mort. Yango wana liboso ya liwa tokolela mpo ya kokawa lisolo kasi tosengeli kokwato elika te. Nzambi Kristu akotika biso te, Kristu akokamba biso ondako ya tata. Toyoki yango na litakila yango santukola azali kolendisa bakristu yango baroma mpo ya mamima ya Nzambe asali. Tozalaki bato bakosengo te, tozalaki na makasi ya komibikisa biso moko te, kasi mokonzi alingi biso na bolingo suka te, alingisi te mwana wa ye Yesu Kristo akufa na ntina ya moko na biso mpo ete biso tokota na kati ya bosengo bwa Nzambe. Yango wana awa Kristo awei asepo azali na bongo, Kristo akopesa biso panso bongo yimbo na il est vivant. Il est ressuscité, acclamons la gloire de notre Dieu. Yango wana mokulu nyonso kosila mpo ya lobi yango na ntina moto moko mokulu ekutaki, kasi mpe na ntina moto moko mokulu nyonso esili. Elingi kolakisa polele te relation na moto na Nzambe ntango mosusu yo na ngai toyebi te boboto. Ye andimi ntongo na ye atalisi na moninga na ye te solo esika ye azali amerike yango, kasi atali te manso masili pusi se souvenir yesu akokanisa nini ata ngongo ya moke wana solo ayebi mosala bakoka basala. Et c'est comme on fait pratiquement le même travail. Il plaide pour le Seigneur. Et puis si mon niveau est il y a celle avec mon côté. Nous sommes au qui t'apprend à l'heure mon corps. Toi, il dit ensemble de Akundola, Akanisa, Malamu Maïto Salut. Yabowana, Joseph ne peut pas bosser dans l'ensemble de Joseph. Il y avait à ajouter. C'est Dieu qui l'avait ajouté. Et ce qui semble à Pessi, à couper sa maladie à Moussa, à couper sa maladie à mission. Ezali kolakisa polele soki tozali kaka na bongo ezali kolela Nzambe. Nzambe nde moto akokasilisi yango alobi na mokili maseli obakela ya miso makolo mpo tazo esika penepene na yo. Et c'est la grâce à demander boboto odeko. Bom
baseli kia bomo baloni kokobondo biso mbuya bato bayambi mokonzi bomi bokosila te kasi bokobombana mpe kofinda kofandaka biso onse okobongisila biso esika kofanda seko likolo yango wana elonga banzoto na bakanzilu na bamwene mpe na bakumu elongo na mpima na likolo maso okoyekela toko eyo banso motema moko. Bongo asema mwana wa
Et le monde avec moi, son américain dans le sang de l'église, mais qui pense à l'époque de la vie sur les années dans mon vocabulaire. Et le monde avec moi, son américain qui a peu à côté de la rue, c'est pour bon de la rue, ou que la vie soit bon, son maman, la vie soit bon, il va se et le monde avec moi, son Maria, mon Dieu, en Zambé, et le monde avec son Joseph, mon Lomba, Niwaye, et le monde avec moi, son président, Albert Nabaninga Bayo Floride, Pena Santo Bayo Manso Bazalaka Bandi Bayo Awa Onze, Bongo Tokumi Santo Tokembela Yo, na Yesu Kristo Mwana wa Yo wa Kolingo. Puya Kristo, ilongona yetu nkombo ya ye, tokopesa lokumu pengembo na Yo, kaka bokasi bonso, osalile limo santo nzambe moko, ogile bobi sonseko. Lokola momikisi akili ya biso tokoki koloba boye tata wa biso
bangi connaissance na bandeko nyonso oyo tokandaki kolala na bango na bayokisango mpe tolalaki na bango solo lelo tozwi kotika nzoto ya mabika merci na bino nyonso batata mpe bamama bilenge bana mpe bakolo tozali kobima awa tozwi kotika nzoto na mabika na cimetière vers le paradis célèbre le paradis na bongo message ezali bandeko nyonso oyo tokende cimetière te tozonga na sale esika tozalaki otozela oyo ezali bandeko bauta cimetière tolobi boye papa bakufi azalaki responsable ayebanaki na bato azalaki kolosela misala alors soki eza na moto oyo aza na nyongo na ye to peut-être papa tetela azwaki nyongo na ye to monango songolo sala nécessaire kokutana biso fami po tokopesi nango topesi merci na bino nyonso nzambe abelisa bino. Chers frères et sœurs dans le Christ, ainsi que les différentes personnalités ici présentes, bonjour. Nous pouvons ici sans que sache le pourquoi de nous avoir réunis ici. Sur cette année, la biographie de Wakitina, le parcours de sa vie pendant le temps postsecondaire. La personne que nous prenons à ce jour, les noms de papa Joseph Petit Amawada, autrement appelé Papa Mike, ou encore Teta. Il est né le 15 décembre 1934 à Salikoumou. Originaire du Congo central, dans le district de Lukaya, territoire de Makimba, secret de Tidimaneni. Fils de papa Tétila Antoine et maman Luzala Marie. Papa Tétila avait comme épouse maman Lutumba Vladimir, déjà décédée. Et dans leur union, ils ont eu 7 enfants, dont 4 filles et 3 garçons. Et parmi lesquels, 2 filles nous ont déjà quittés. Sur ces, je vous prie de garder une minute de silence pour les mémoires de nos défunts décédés. Notre papa a laissé à sa suite plusieurs petits-fils et petites-filles. Papa Tétila a fait ses études primaires successivement à Kisanga, à Kibongo, à Midinga. Ainsi, il poursuivra ses études secondaires à l'ENF, où il décrochera son diplôme en pédagogie générale comme instructeur, enseignant. Ainsi, ce dernier débutera d'abord sa carrière dans l'enseignement dans sa propre mission catholique d'origine, c'est-à-dire à Midinga. Et là, il a enseigné un des éminents professeurs au nom de Dr. Kintoki, un des professeurs de l'Université de Kinshasa. Ensuite, il quittera le Congo central pour Inongo, dans l'actuelle province de Maïnomé, où il ira enseigner les enfants d'adeptes du prophète Simon Kimbangu, qui était relégué. 2 ans après, il retourne à Kinshasa et fut parmi les premiers enseignants de l'école primaire Kinzwana au quartier 10 dans la commune de Nchili. Et il poursuivra sa carrière d'enseignement à l'école primaire Joséphine de Charlotte, là où se trouve actuellement l'école Kimbuta, volonté Mola. Et enfin, il finira sa carrière dans l'enseignement à
à l'école primaire et Ngiri. Enfin, il poursuivra ses études en comptabilité. Cette fois, il change de domaine depuis l'enseignement. Il va faire un étude en comptabilité à l'école Notre-Dame. Et là, il obtiendra son diplôme comme comptable et il commence sa nouvelle carrière en qualité d'immagasinier au centre neuropsychopathologique CNPP en cycle. Après, il sera envoyé au clinique universitaire de Kinshasa où il a travaillé tour à tour à la pharmacie et à la caisse centrale. Mais sa demeure, là, il a fait sa carrière dans le service de la pharmacie au clinique universitaire. Voilà ce qu'il a été Papa Tétila que nous prenons aujourd'hui. Adi Papa Tétila, Adi Papa Maître, Adi Tata Mapassa, Adi Tita. Nous ne l'oublierons jamais. Que la terre de nos ancêtres te soit douce. Que ton âme repose en paix. Je vous remercie. Oh,
et mon conseil de botondi kwa malamu mwanzo kusema muskali kwayo mtamba zalaki na yo awa onse mana mwanzo makula kisa iso buliki kwayo makula kisa mbesa na kukosana na mwanzo na Kristu ezabe tamu to conseil de tantation à toi on dit malo samo ya iso oya mbamuselo Joseph Mongako yayo iso ba to titane na onse to le kisa ndema na atira mayo to koboni la bongo ya Kristo na mongozi ya iso de commission et mon conseil que la message Joseph de Samawa azalaki kotosa yo sikawa azwetu monde omokili azalaki na boyami asanganaki na bana bayo na boliki bayo bonene osangisa esikawa na banzeli na basantu banso oya Kristo mokonzi ya biso bileko biso siko mokonzi pesa mosalo tetila Joseph opemi bwaseko mboka yo minga mabiko motanela ye Là.
Nzila nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Nzila nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mono nzambi ngeti mona malwe tivanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Zila zangi kezi la zenoko. Itisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zila zangi kezi la zenoko. Itisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana. Wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana. Mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Tilanza ngekezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Zila zangi kezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira. Tetila Mawata Joseph, en dépit de cette situation douloureuse et triste qui nous amène dans ce cadre, de bien accepter nos invitations et la bienvenue au chemin du paradis. Avant de commencer, nous allons vous communiquer quelques règles d'usage de cet endroit. Premièrement, le chemin du paradis étant un lieu de recueillement et de méditation, il est recommandé de placer son téléphone portable en mode vibreur. Évitez de prendre des appels. Évitez également toute forme de conversation pouvant déranger le bon déroulement de la cérémonie. Deuxièmement, pour maintenir l'environnement du site toujours propre, veuillez utiliser que nos poubelles installées de part et d'autre. Si jamais vous voulez vous débarrasser des objets encombrants, tels que des bouteilles en plastique, des papiers mouchoirs, des cachinets et tant d'autres, et par conséquent de ne rien jeter au cimetière. Et pour vos besoins de confort, nos installations hygiéniques se trouvent au prolongement du bâtiment en votre droite. C'est compartimenté pour les femmes, vous pouvez utiliser à votre aise, puisque l'accès est libre et gratuit. Ici peu, nous allons accompagner notre bien-aimé Tetila Mawata Joseph à sa dernière demeure à la province de la Judée, qui se situe à quelques 175 mètres un peu plus bas. Et tout à l'heure, une procession va nous y conduire. Pour la procession, nous allons constituer des rangées disposées derrière le cordial, lui qui va partir lentement et que vous suivrez très lentement dans une attitude de recueil. Il va finir l'enterrement, ne soyez donc pas tentés de remonter dans la précipitation, mais bien au contraire,
lentement. Je dirais très lentement, de telle sorte que vous ne soyez pas épuisés. Et si vous arrivez à affaiblir à cause du poids de la montée, la dose de la chaleur, chose qui est normale, eh bien, n'hésitez pas à vous reposer. Quelques secondes vous seront suffisantes pour vous relever de force afin de poursuivre votre marche. En résumé, descendez lentement et remontez très lentement. Et lorsque vous serez au lieu de l'enterrement, gardez à l'esprit qu'il est interdit de monter ou de marcher sur des tombes. Tout cela pour ne pas profaner la mémoire de nos bien-aimés qui nous ont précédés, mais aussi pour le respect, l'honneur et l'estime que nous devons avoir à leur regard. Notez également qu'il est interdit d'ouvrir le cercueil au lieu de l'inhumation. Et enfin, lorsque vous serez en train de repartir pour entrechauffer, il se pourrait que notre service de protocole vous tombe la main en vous remettant notre carte. Eh bien, n'ayez crainte de rien. Et loin de nous d'idées que le mal puisse vous accabler à nouveau afin que vous puissiez nous revenir. Mais bien au contraire, cela vous permettrait tout simplement d'entrer en contact avec nous pour de nos autres besoins, plus précisément pour la procédure d'épouse de la Pierre Tombale. Ça n'est fini et nous vous remercions de votre attention. À présent, cher membre de famille, veuillez vous lever pour accueillir les saluer. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Wale 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 ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili, baboti bakende treto. Nakoma komona pasi affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akordolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins, kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyo lera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema
motema na ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga bino na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama Wale 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 ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge nase retrouva na balabala se mpona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki twanyekolo eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi olera motema nanga nani atala nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na dolero yo. Mononza mingeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabanza mamiki mabanza menoko haleluya silazangi kesi lazenoko oh etisa
koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zilaza mikezi lazenoko yetisa nilanga koso utambudira mambunga nemuketika Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko Wetisola nzila iu nasadila tilanza Vivo ya sana Wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya sana mabanza mamekei mabanza menoko tilanza mikezi lazenoko yetisa nilanga koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko zilaza mikezi lazenoko yetisa nilanga koso utambudira mambunga nemuketika Unapasi ngetija tata utondele umatanga ngetita tondele Unapasi ngetija tata utondele umatanga ngetita tondele Umayela ngetita tata utondele Umatanga ngetita tondele Umayela ngetita tata utondele Umatanga ngetita tondele mabanza mamekei mabanza menoko zilaza mikezi lazenoko yetisa nilanga koso utambudira mambunga nemuketika mabanza mamekei mabanza menoko